L'histoire des jour na Dikina TV. La championne bilobela ebomelanga libala. Na finga mama bokilo na ngai longi mabe. Lokola ndoki. Nazo tonga mama bokilo epa ya ex-copine ya mobali sana yeba likola bilobela. Ya solo munoko elobaka mingi ezanga akobeta libako te. Bandeko c'est du pétrin. Suivez l'histoire des jours. Oka bilobela mwanza. Esi kokomi obi kobatela munoko te. Ofinga na mama aboteli yo mobali. Kiaze elongi mabe. Bandeko, on se retrouve juste après la pub. Suivez. Femme africaine, yaka kotala mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bandeko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba watsa ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko moni we sepelisi ya benga kozanga liputa ya super. En tant que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Moi c'est indien la lokola indienne. Moi ça mundi malata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super e komelo na ndaku. Ya boye bazui wapi ya. Ata ozana ba super ya ba bakisaka kaka. Ba maeze bele moya kotia nyonso ezate benga mama Denise Lady akosala nina kotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo mama Denise Lady mama soko tie ata o postile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama ngai la championne mama na ko voter yo en tant que député ya ba super député ya ba super mama Denise Lady na Bundes bandeko solo la ata de mensualité azondima na ye po ye penza ayebi ko solo la. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo sur Dikina TV partout dans le monde. Et si Kabozali, j'ai du bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benz, la Mutsuka, le 4x4 à double pression, il y a Suède. Et je vois Kimi Makene de Panama, Bana ya Congo, Bana tous les 5 continents. Boyoka lisolo. Mami alobi la championne. Nazalaka abonné mama. Nazalaka abonné ya solo bilobela. Ebebiselanga vie. Bilobela mwanza. Obomba munoko te mama. Nakutanaki na mobali. Depuis bakini. Mwana mobali wana azalaki garçon unique avec 5 filles. Papa na banga kufi na bomwana. Mama na bango nda tangisi yende oya mobali classe parce qu'azalaki deuxième ya famille na bango. Donc mama penza abundi po mwana na mobali obika biso ba mama akoma moto atanga. La championne mwana mobali ana atangaki. Na yeko kutana na mobali asalaka déjà a déménager na ndaku na bango afutelaka mwa esika na ye moko ya bien nde na yeko kutana na mobali. L'homme il était, le gars il était beau. Azalaki vraiment beau gars. Par rapport ya bandekone ya basi ya pas match ya pas photo. Mais nde balobaka un tel père tel fils. Ngana tikala komona papa na bango te mais il paraît garçon wana azalaki donc copie collé ya papa na bango. La championne na bandi ko bimana mobali. Na yaka kotala ye na ndako esika bande ko futela bandeko. Na yaka kotala mobali na ndako esika bande ko futela.
lokola azalaki mwana mobali azalaki nano na mwasi te bandeko ne ya basi bandeko yela miso baye balambeli ye babongiseli ye ndako des fois mpe mama na bango akoya kotikele mwa kitunga ya kolia bongo nga nayebaki te la champion likambo ya bilobela oyo nakei esika mobali andai kofutela je savais pas que c'était la mère de mon copain qui était là aye na mwa kitunga na ye apesi bato mbote na moni akoti na kati ya ndako ya mobali na lopango esika kofutela yavo mwe 5 locataire nga azalaki libanda yo moko bika na Kinshasa ndenge ezalaka nazalaki libanda ya studio parce que mobali azalaki te nafandi naloba na veranda tozosolola kaka nde basi bazalaka ba jeune fille tozosolola kaka nga so nayeba te na wana nani yango boye tu la championne bayebisenga kasi wana mama ya mobali na yo lokola mama pe apesi mbote kaka tanke mama apesaka mwa bakilo apesi biso mbote wana ti etunga ayebisi bato bayebaki eke te soki Fabrice ayeba oyebisa Fabrice ke mama alekaki la championne mama bango akei ole nafandisa monoko la championne nabi bwana mama Fabrice bongo ye mama elongi mabe boye aboti mwana kitoko la championne na bandi bilobela mwanza mobali kitoko mama bota elongi mabe boye o bilongi ya banchor nga penza soyo babali nga mama ozala bienveni te na ndako na ngai ando tia makolo te po elongi neka ezolakisaki aza ndoki elongi mabe boye ya solo la championna toloba na verité soko otali Fabrice kitoko Fabrice azalaki nango ondima te ke mama na bango penza azalaki ni éclat ni beauté donc penza kitoko te mais Fabrice nde azwaki beauté ya papa na bango tant que mwana mobali tel père tel fils la championne na loba bato na lopango mpe baseka bao mpe basepela te la championne nzoka parmi esika nazobeta lisolo mwana kolo lopango azalaka ex ya Fabrice babimaki ava ngai la championne ngai moye nayeba eza te soki asalaki nini kaka maje kaka ya mobulu basi bazalaka nango Fabrice aboya ye po amonaki azalaki sérieuse te la championne nga nazotonga mama bokilo fitir bokilo na oyeba te naloba nakoka koloba nalakisa ti bokilo azotambola neti moto akokenda mopepe nyonso ya ye mabe demarche mabe elongi mabe mama akozanga ndoki te la championne ataka na lopango afutela na Kinshasa tobima na biso pe nayeba te ke makambo efanda na se bandeko yo moko yebi kaka na bomwana nyonso na makambo nyonso likambo eye kokoma epa ya mama bokilo na nga tango ya yaka nyonso nga lokwa nafandaka na te moyena yebeza te mama Fabrice yaka mwana mwasi okutaka ye mokula afandaka awa kasi wana nde bokilo na yo la championne bamama mosusu bazalaka basongisongi bamama mosusu bazalaka basongisongi mama nayoki pasi ya tanke mama nayoka mwasi o mwana nona na bali te nde aza kofinga yo la championne bamama wana na bajeune fille ya solo biso tozalaki mama likango ya Fabrice copine na Fabrice afinga yo elongi mabe oza lokwa ndoki ye soki akoti na ndako ozala la bienvenue te po elongi no eza lokola ndoki na démarche makambo ya yo nyonso mabe la championne mama na bango aya solola mwana na ye Fabrice tango tokutana gangelanga na ndenge makasi yo boni bilobela boye oye sika oyebi te yo ozosala nini oya koloba kete mama na ngese elongi lokola ndoki boye etu la championne nga mpe nazalaka monoko makasi de nature nabiki te na okende na mpako nakende koaffronte la championne nzoka nayebaki te bango nyonso bazalaki contre ngai nayebaki te ke Fabrice azalaki ex mobali ya mwana na bango nga sikoyo nake kosaprendre na bajeune fille boni bino kisongisongi boye tofandaki boye bino bozoloba boye na misa Fabrice batuni ngai yo olobaki obi olobaki te ofingaki mama bokilo bento ofingaki mama bokilo te la championne moi koloba otombe eza te parce que tozalaki plus de 5 personnes ntango nazoloba babétise wana Fabrice atalanga comprenaki te bato wana bakozaki te esuka kaka wana te ntango mama bokilo aya kokuta ngai après quelques jours makambo esi eleka nango aya kokuta ngai na ndako wana alobi mama natangiseli yo mobali oye kokuta esi akomi moto na vie yo oyebi nga to kofinga nga elongi mabe oyebi nga to kozoseka ntina démarche na ngai oyebi nga tozokana ngai mama
ya solo wana vraiment nayoki pasi mingi nalelaki na ndenge ofingaki ngai mais soki nazalaki lokola baninga oyo bamibongisaka nzoto mafuta malonga kobongisa nzoto le mosusu mobali oyo ozobima na ngaka tanga baklasse oyo atangi te la championa mama wana atikaki tunga akenda vraiment nayebi makambo elobamaki te mais nazalaki eme te na libota yango nazalaki eme te tala ko tokoti to bandi bama kobebisa zeme yaka te zeme ye Fabrice aye kosente ngai ntango Fabrice asente ngai na libota nanga mpe fala asala nini ayeba na kosala mwa geste moko po tala kaka Fabrice alingai nga la championa mobali alingai nga na ese na bite likambo ekoyi boye vraiment il faut komeka koréparer les fils kata présentation l'homme il était partant pourquoi azalaki na moi quelque chose oyebika présentation moi enveloppe po kaka mokili eyeba esika mama ba Fabrice akala esika ba oncle ba Fabrice bakala la championa na kote ya bo papa momoni ka ndenge ezangaka te bataloyenge banoko moko boyo oyo mito esalaka malamu te opesi moi quelque chose aye ko accompagner mais mama ba Fabrice na bandeko ne baya te na kanga lopango mais talaka na bu jeunesse j'étais m'en fous Fabrice mama la banga yebisa ye alobi ou bien ngai ou bien mwasi na yo mwasi oyo nano bali tazo finga ngai mwasi oyo nano koti na ndako tazo lakisa bizaleli mabe bongo soki lelo soki okopona mwasi na yo okomonaka nga lisusu te epai na yo wana Fabrice ndayebisaki nga te nazalaki epa bamama baoncle bagangeli nga balobi boye me nalingi kobota mwasi nalingi te ke ozala nini akote mpo oza deja na zemi nde eloko esovaki ngai yango wana kwaya la champion naye kofanda naboti bana na ngai ya mapasa mibale mwasi na mobali nzamba asongaki vraiment naloba mama ba Fabrice esakolaki na ye c'était une maman na moins de 60 ans te esakolaki kokola na biso ka baafricain ndenge ezalaka donc mama esakolaki mama kolaki la championne mama ba Fabrice akomaki indifférent na mwana ye mobali pe akomaki donc nayaki penza bilobela nayaki nde kopanza famille ya bato la championne moko na ba dispute mobali azoyebisa penza oloba noke yo depo ya olongola esengo na libota na nga olongola esengo otia pasi oye na koyambala mona bilobela la championne nasenga pardon na ndenge nyonso naye comprendre ke na betaka mabe il fallait pas na lobo esika na lobaka wana ezalaki esika banguna la championne ti na niveau mama ya ba Fabrice tellement na blessaka ye mwana na ye pa lakisa eke te nga malgré mwasi na nga asenga pardon te malgré mwasi na nga finga manka wa respect nga nalinga mwasi na nga la championne ti mama ba Fabrice azobela maladi alobaki nga ta lelo na kufi bozwa mbonga Fabrice te po ekunda nga ta lelo na kufi Fabrice alela ngai te nga ta lelo na kufi Fabrice aya na matanga na ngai te po ngai soki lelo naza boye po na se sacrifier la championnat Fabrice ande koyebisa ke mama na ngai ateka bilamba na bwaka nzoto po nga natanga yo oye kofingela nga mama na nga gratuitement boye la championnat osenga ka pardon ezala pe peut-être bo mwana kaka olingi kolakisa kaka yo nde danse yo nde oyebi koloba yango maloba oyo la championnat emema bato mosusu na baprison misusu bavie echange lolenge soki ndenge nini la championnat bato nyonso bayinanga oyo ezalaka donc belle famille oza na esika kotia ata motu moko te omibale te batika yo ofanda na mobali na yo na bomengo omonaka mutu te surtout ntango ekomaki likambo azemi na présentation ntango mobali alobi te nga na okende ka kobima po nafanda na ye la championne wana penya nde esika famille eliaki part la championne mama ya mobali na nga kufa mama ya mobali na nga kufa la championne na hôpital nde leta babongisaka batiaka ya nini boye tu wi tangu bawuti na ebembe nga kutu mobali Fabrice ayebisi nga lobi na mono kuna te komeka te paske baoriske basalo mabe la championne nde bafongolaka porte batie ebembe na kati bato mosusu bafandi libanda Fabrice aye
tange bembe koti banoko na ye ba cousin na ye côté mama na ye babenga na Fabrice babenga na Fabrice la championna balobi mama na alobaki kokunda ete mama na alobaki oya na matanga na ete fanda na mwasi na yo lelo soki azalaki elongi mabe wana po mbongo nyonso ya ye ya pasi papa na bino akufa tika bino bomwana abundi na bino atangisi baninga nyonso ya basi basuki na bahumanité yo keiti na licence lelo oza oyo oza wana mwasi oyo bali atate azo manke mama no respect olozala ata mobali ya koya na mama na yo na mwasi na yo aya ata kofuka mama lembisa motema yo lakisi ke yo ndo lingi mwasi na yo mama lobaki kolela ete la championne na mona na mobali nanga kolela te azonga na ndako la championne afanda na salon na miso abana na biso alela na ndenga osakana te alela na ndenga kosakana te et là je me retrouvais na troisième grossesse na ngai na mona Fabrice kolela mama na bango na ndako baninga na ye balanda baye kotala na ndako si bayebaki deja monika masango ebombamaka te bayebaki pourquoi mama zwaki décision wana omoni bato bakoti na ndako no mais sans te dire bonjour babiki te Fabrice pose à la bien quand même il faut komona quand même esika baketisi mama na bino la championne mobali nanga kenda kotala esika baketisi mama donc esi batie mama na libulu bazepi mabele croix Fabrice akenda na sima alela asenga ba pardon mais likambo ese leka la championne depuis ce jour là ezali loka bolinga mobali longwa na motema ne mobali atala nga kaka tika talanga mobali atala nga kaka tika tala ngai na kobota mwana misato la championne donc ba famille baza famille wana eza nango famille ya mbongo te ndeko na bango mbali nda komona nango le reste ya bandeko ne ya basi na tikala komona bango te depuis na tia makolo na ndako wana ke na ye na fandi ntango na ndeko ya kokenda tanke kopine okuta baleki na ye bazwa na bakitunga ye yaya boye tu me na tikala te la champion na pasi na bango na bisengo na bango jamais komona bango epa na bino jamais la championne mobali nanga koma lokola neti mwa zombi moko boye neti makanisi ya dépassé souci air moko soki boswani akateli yo lingala yo ponje oza porte malheur omemelanga malheur na vie na ngai nazwa ata tante ya rendre mama nango hommage likola ya bilobela na yo la championne ça faisait mal tango makambo ye koleka deja mamesa kufa na ye bakunda mobali aza na ba moyen na kompe kosola na mobali na biki papa tala osalaki présentation toboti bana bazokola tokomi na bana misato vraiment famille komi koloba ndenge oyo bana quand même ko finaliser makambo omoni baboti baza nanu na bomoi baumelaka te il faut ya kobala ngai nde ezalaka kaka la championne na mobali na ngai lobela ngai abinga na kobalo te parce que ezalaki souhait ya mama na ngai te nga na kobimisa mbongo ya ngai ya mosala te grâce ya mamo elongi mabe wana oya elongi mabe oya démarche ya mopanzi nde nga na kongo nga na koma ngai na mbongo na nga na kobala yo te soki okozela nga na bala yo na kobalaka yo te la championne ezali lokola kaka ebeti na motema na nga okende wapi omona ta ndenge obongisa te bandeko ya mama Fabrice bango nyonso tu donc neti ngai ndoki ya vi na bango balukaka nde ngai mpo babeta nga ta basalanga mabe balukaka ngai mpo basala nga ta mabe la championne bilobela na vie mabe yeba kobatela munoko ndeko mwasi moto ozobetela lisolo ya semeki ya bokilo na oyebi te soki aza nani batela munoko na yo Barnabe ye wana azwi 3 ans ya prison likola bilobela ndeko na biso ya mwasi bilobela mama ya mobali akufa na pasi na motema muta bundi ya solo eza na ba mama mususu otangisa bana te me tala choko tala plante otali boyo olobi ke mwasi me mama mususu azotambola bizarre
na no ya bana ne yo ya koseka mama bokilo na yo azotambola mopandi eza démarche na ye atambola mopandi ndenge nini elongi mabe bilobela ndeke mwasi alobila championna mobala alobela bangai alobi akobala nga te kaka ndenge ezalaka la championne ata mobali alingi yo ndenge nini soki vraiment famille eboyi yo nazalaka ata na bato mibale misato te kote na nga donc mobali akoma ekotengama akenda abala nde mwasi mosusu mwasi oyo babalaka wana famille ekenda famille ebeta maboko nga avec mes 3 enfants mobali akoma ekoya ere alingi lokola ezalaki mpe ndako akofutela bozwi problème ya kosala nini ya kofuta ndako asalango na nko azongisi yo epa na bino na 3 bana la champion ati lelo na bala te bana na nga bakola na opesa témoigner je suis une maman eza erreur grave oyo bino baje na lelo ko répéter te eza na babiloko mosusu balobaka yango a haute voix te neti yo ozokende komenace président ya république na haute voix otelemi ozofinga bato en haute voix ozoloba makambo peut-être lelo soki batraduire na justice okozala na preuve te a haute voix makambo ezomemela bato pasi alobi la champion na Fabrice abala famille na ye ezonga ndenge eza akipaka bana na ye ntango natunaka ye des fois mpe nabi qu'est-ce qui a yi abi je sais pas jour mama na nga akufaka ntango babenganaka ngai na ebemba mama oyo aboti ngai nga mwana na liboso ngai ifale natutele tolo nakunda mama na ngai me mbongo na nga baboya kozwa basalela mama na nga cotisation na famille okanisa moto abota te parce que ezalaki dernière souhait na ye grâce à nani grâce à mafinga no ya bilobela na yo c'est là c'est comme si bolingo na nga oyo nazalaki na nga envers yo mama na nga kenda nango na cimetière la championne nakoma kobatela monoko ata ya koloba ezali na fandaka na nga kaka ata ya koloba ezali na fandaka yo moto abilobela oponaka place ya kotonga te oponaka place ya koloba mabe te otongaka ti mobali na yo ozotonga tina mwasi no ozotonga voire même tes enfants otongaka bango o moto andenge nini oyo moto andenge nini munoko ebetisa lisembe fimbo munoko ememela bato ba merde ebele eza te kelem so bena kamsusu otali oyo baka mama na ngai alobi mama ndenge nini batantini bandeko ya pe batio mulunge yo zalaka matata alobi mwana esiko baleli base comportaka lolenge moko boye eza te koza yo mofandi ko talobi te na otiela bino na sepo bana bana kati na otia na se na oyoka bino soni ata bino boyoki nga soni te eza problème te bobima na bino yanke eya makambo eyaka elle regrette ses actes la championne bano yanga bayebi makambo oyo ke na finga koko na bango et puis bakoko na nga bakoyokaka histoire oyo po famille ya papa na bango ebetelaka yango bango à chaque fois bana occasion oza mwana mwasi kozala na bizaleli mabe lokwa mama abino te afinga bokilo na ye ça fait trop mal otalobi ke te eloko osala na bo jeunesse eza koaccompagne yo ntina kimokolo na yo yango témoignage na nga bobatelaka minoko makambo nyonso eza ya koloba ya koganga te okoloba wana bato babetelo maboko wi bato bande koseka la championne ntango na olakisa ntina démarche ya bokilo na nga c'est vrai mama mobali na nga azalaki na mwa démarche moko neti moto azotambola mopandi nazolakisa bazoseka mais après bake kopoignarde nga na nsima pasi conséquence nga nde na viva yango na bato baseka te yango beta sete bilobele eza mabe moto ayeba kotourne langue bandeko bible elobi ya monoko elobaka mingi ezanga kobeta libako te batela monoko na yo. Même si vous voyez la championne là, je parle quand je fais mes émissions. Si tu me connais pas, to koute no lem satan na fait au baké, afri marandebo, na fri marate, na fandi nanga, y a rien à parler. Je vous parle parce que dans ça l'émission, je dois vous animer. Oui, de nature, je suis pas timide, mais naza mutute na lobaka te, na lobaka osogi na za au milieu na ba oyanga.
Ceux qui naza na catch oya bangai, oui, je vais animer. Mais ceux qui penda ke on a cadre moko boye, ya na ofanda. Oye bakutu to ondima te ke wana la championne. Obake neta zo frimer ondima te ke la championne ngana mona kabote. C'est ça. Quand il y a à parler, il faut parler. Mais on ne parle pas des insanités. Ok, nous finga maman bokilo longi mabe, libala kutu na no kotite. Dans la conséquence. Ndeko maman lobi na ibiti la champion na ceux qui punition ceux qui ni après Fabrice na tika la kobala te ko za mobali azo na ndaka chabu te. Na zonge pa baboti. Ti lelo. Batela munoko. Bandeko live lelo. Na 20h30. Eko yinda. Na 20h, pardon, 20h30, 20h. Boyoka mokili makambo. Di Petri. Quand c'est HTV eye na Suède, na masolo ya sika. Kuno kokuta mama na biso afi milambo, mama masolo, autrement dit afficho. Kuno ko se retrouver théâtre ezali, politique, musique, masolo oyo esungaka na vie. Théâtre pona bino ba obolingaka, politique pona ba obalingaka politique, musique pona ba obalingaka musique, yaya awo ko se retrouver, s'abonner liboke massivement okozala décité. Awa mwasi mayele nda kosala musala. Awa ezali la femme na taille S. Mwasi na likukuma ya sexy. Ya yoso yoka. S'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka. S'abonner massivement liboke. Moko zala deux cités. Afficho nde makambo. Afficho oza danser.